Boka, na même occasion, a présenté na bino nyonso ba meilleure veille à prospérité, bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader na ma partie à RDC, a offert kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, y a ba avion luxueux na ye, bo sepela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA akandi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye. Pour na kosepelisa bino ndenge mesala kosala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA mosepelisi 2024, sepelas na sepelas à l'infini, sepelas. Merci pour vos ébelles sur la télévision. La pour la colonne d'info, la journal, il y a peu pour le peuple. Merci, la fidélité et confiance pour continuer à causer un journal. Il y a peuple de fond la journal pour nous qui est député national. Il y a Sikabaya qui n'a parlé du peuple. Il y a la salle, il y a congrès pour la séance inaugurale. Il y a session extraordinaire découverte. Il y a 4e législature. Il y a 3e république. Héritier, ma pini, ma peste, nos bas d'état. Bas députés nationaux nouvellement élus, Bazouaki salle de congrès a parlé du peuple lundi 29 janvier 2024 et Paiwapi Bayaki Ebele pour la séance inaugurale de la session extraordinaire découverte de la 4e législature et la 3e république installé président il y a bureau d'âge en tant que doyen d'âge il y a législature honorable Christophe Mbosonko d'Ampuanga a Pesaki coup d'envoi. Il y a session extraordinaire inaugurale, il y a nouvelle législature, conformément à la disposition 114 de la Constitution, pour une session où il intervenir dans le contexte éminemment politique, Mingi Penza, il y a tenu à 4e cycle d'élection combinée, présidentielle, législative et municipale. Dans ce cas, scrutin où le peuple congolais a voté qui na 73,34%, champion na bango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et Paiwapi Christophe Mboso a souhaité plein succès pour le second mandat naïe. Bosimba que scrutin y a seni oyo ezalaki publié le 14 janvier 2024 ba résultat provisoire y a ba législative nationale yango et permettre composition y a hémicycle speaker y a assemblée nationale Christophe Mbosonko d'Ampuanga a décliné 3 missions oyo et pesami na bureau d'âge validation y a pouvoir y a membre y a assemblée nationale élaboration y a règlement d'ordre intérieur y a chambre basse élection et installation y a bureau définitif selon ba coutume parlementaire et cause à la mise en place 26 commissions provinciales pour nous examiner dossier et élection y a députés nationaux au central électoral à Tindeli Bango Nasuka ensemble y a dossier adoption y a rapport y a commission pe proclamation y a résultat définitif y a cour constitutionnelle Assemblée nationale à quoi se prononcer na au étali validité y a pouvoir y a membre Pélissus sous commission spéciale et cause à la mise en place et en gros cause à la charger pour nous élaborer projet et règlement d'ordre intérieur ou cause à la soumis à plénière pour la adoption une fois et cause à la adopter na lumière et règlement d'ordre intérieur article 112 alinéa 3 il y a constitution règlement d'ordre intérieur ou président il y a bureau provisoire à côté d'ayango na cour constitutionnelle pour na examen il y a conformité na ngo na constitution na délai il y a 15 jours na tinawana bureau provisoire à publier calendrier, il y a l'élection, il y a bureau définitif. Et avant, il y a la 6 axes prioritaires, il y a nouveau quinquennat, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vision naïe, Ezalaki clairement exprimé. Christophe Mboso a signé un nouveau élu, va soutenir chef de l'État, va accompagner durant le deuxième quinquennat naïe, na réforme législative courageuse, Oyo Ezali envisagé, na intérêt à peuple. Nangambu naïe, secrétaire général, il y a Assemblée nationale, à Salaki de compte, il y a élu, Oyo Bazalaki présent dans l'hémicycle, soit 402 sur 478 où bazala qui proclamé na centrale électorale avant à inviter ba élu ya peuple baye banakosa la que assemblée nationale est à la véritable temple ya démocratie pe a rappeler ba mission régalienne ya assemblée nationale où ezali ya ko voter mibeko ya ko contrôler gouvernement pe ba entreprise publique veta bongo solo ya président Christophe Mboso Kodia o azala qui désigné local la président ya bureau d'âge à peine qu'on a installé local la président ya bureau provisoire Christophe Mbosa Kodia a prononcé qui discours inaugural bolanda résumé na ngo ilongo na héritier mapindini à peine
kozala installé lokola président ya bureau provisoire ya nouvelle législature honorable Christophe Mboso Nkodiampwanga azwaki mbala moko ngbende ya bokonzi to bâton ya commandement oyo epesamelaki ye epai ya secrétaire général ya Assemblée nationale na maloba na ye Christophe Mboso Nkodiampwanga azwaki autaki nanu kofélicité ba honorable député oyo bauti kozala élu epai ya peuple na ba différentes circonscriptions na bango. Christophe Mboso Nkodiampwanga aswetaki bango boye bolamu na hémicycle oyo ezali bongo temple ya démocratie pour na Christophe Mboso Nkodiampwanga asengi na bango bayeba na kotravailler na ndenge ya malamu pe atalisi contexte nini oyo élection et salemaki na République démocratique du Congo na ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki deuxième mandat epai ya population na tina wana asengi na ba honorable député bayeba na ko accompagner chef de l'État pour na réussite ya mandat na ye pe atalisaki bango ba mission oyo epesameli ba honorable député ezali ko voter mibeko ko contrôler gouvernement pe ba entreprise publique atalisi bango ke esengeli législature oyo eyeba na ko marcher na ndenge ya malamu ba honorable député bayeba na ko répondre na ba entente ya population oyo ba votaki bango na tina wana atalisi ke Assemblée nationale lokola temple ya démocratie ezali esika oyo ba honorable député esengeli ba voter mibeko ya malamu oyo ekosunga population boye na tina wana atalisi ke bango lokola bureau provisoire ya Assemblée nationale musala na bango ezali bakoyeba na ko valider ba mandat ya ba honorable député bako voter projet ya règlement d'ordre intérieur pe lisusu bako voter bureau définitif ya Assemblée nationale na tina wana Christophe Mboso Nkodiampwanga a souhaité bango mandat malamu pe esengeli basala mosana ndenge ya malamu pona ko répondre na ba entente ya population oyo a voté bango na ba élection oyo esalemaki le 20 décembre 2023. Kaka masolo oyo etali ba député oyo bazali bon élu na législature oyo esikabozo ki ba rapporteur ya Folingala journal peu pour la peuple bazaki makanisi ya vice comme ministre peu ministre ya économie Vital Kamerhe oyo apesa ki makanisi na ye na micro ya Info Lingala. Ils savent que tous les directeurs devaient véhiculer le secrétaire général. Je vais de le faire au sein du ministère de l'économie. Je l'avais fait partout sur le passé. Je travaille pour le peuple. Tout en mettant au centre de mon action mes prérogatives comme ministre de l'économie. Maintenant, je suis député. Je vais défendre la voix du peuple, les désirateurs du peuple. Pardon? Les chefs. Alors, il y a des questions. Pardon. Le chef de l'État entend beaucoup de cette Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous allez apporter avec le député national? Nous n'avons pas attendu. Nous avons créé, nous sommes regroupés au sein du PCR pour faire monter les valeurs. Et deux, au moment où je vous parle, il y a des commissions qui travaillent comment décliner les 6 priorités que le président de la République avait dites dans son discours d'investiture. Parce que tout le monde attend. Mais le président a demandé que nous puissions l'aider et que chaque Congolais mette la main à la pâte. Et c'est ça toute la signification. Voilà pourquoi je ne réponds pas à toutes les provocations des réseaux sociaux. Parce que ma conscience est tranquille. À tous ces gens-là, je donne l'amour. J'aime tout le monde. J'aime le Congo et ils doivent savoir une chose. Les postes des premiers ministres, comme les postes des présidents de l'Assemblée nationale, c'est à la discrétion du président de la République. Magloire Kassongo, secrétaire général de AVC, YP accompagné qui autorité morale naïe, moi mboka Didier Bidimbu kuna na Assemblée nationale bola naïe na micro ya Igor Ntingi. Pour la meuti koleka, ndenge tolandaki ba oyo seni a proclamer balongi lelo ba bengami pour ba banda mosala. Yango biso na parti na biso pe regroupement autre vision du Congo est allié. Nous allons na ba éli 5 éli notamment na autorité morale na biso maître Didier Budimbu. Yango lelo to yaki pona ko accompagner bango pour la kisa bango que non ba ponami pona ko représenter AVCA na niveau ya Assemblée nationale pe bazala sûr que to ko accompagner bango na mosala monene bazali yango pona ko tonga mboka Congo na cadre ya bamibeko. Donc tu as essayé mingi et puis tu as souhaité bango mandat malamu ba ba ko sala elongo na mona mboka le président Félix pour na mboka na biso ekende liboso. Donc pour na biso ezali essayé mingi
et mokolo monene ya lelo oyo ba député babandi mosala. Tikala kaka na masolo etali ya Assemblée nationale pour la que installation ya bureau d'âge na Assemblée nationale o ezana mission spécifique o epesa melipo na bango bolanda explication elongo na héritier Mapinde. Nasima ba résultat oyo epesamaki na ngambu ya commission électorale nationale indépendante pour na oyo etali députation nationale Bosimba Kemokolo ya lundi 29 janvier 2024 de nouvelle assemblée nationale ezalaki bongo installée boinati na wana bureau d'âge ekozala bongo dirigé et ya oyo azali bongo le plus âgé pe akozala secondé na deux Benjamin Bosimba ke bureau d'âge oyo eko dirigé bureau provisoire ya assemblée nationale en attendant l'élection oyo ekosalema pour na ko installer bureau définitif Bosimba ke bureau d'âge ya assemblée nationale azali bongo na mosala oyo epesamelie selon mobeko ndenge ezali kotalisa dire ya mosala ya bureau d'âge ezali bongo fixé te kasi bureau d'âge oyo ezali bureau provisoire ya assemblée nationale mosala na ye ekosila tango ba ko accomplir mission na bango nyonso tina suka mosala ya bureau provisoire to bureau d'âge ya assemblée nationale ezali bongo ya liboso ba ko valider ba mandat ya ba honorable député nyonso oyo bazali bongo élu Bosimba ke ba honorable député ya 26 provinces nyonso ya République démocratique du Congo mission ya liboso ya bureau provisoire ekozala validation ya ba mandat mission mibale ekozala bongo élaboration ya règlement d'ordre intérieur c'est-à-dire mobeko oyo ekokamba Assemblée nationale mosala mosusu ezali bongo ya suka élection ya bureau définitif ya Assemblée nationale bureau définitif oyo tango ekozala élu bangonde bakosala remise et reprise elongo na bureau d'âge pour na kotalisa ke mosala ya bureau d'âge oyo ezali bongo bureau provisoire ya Assemblée nationale et komi na suka désormais bureau définitif nde ekokumbela masolo pour un mandat ya 5 ans ndenge bazalaka élu selon règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale. Pour poursuivre le journal pour la question que secrétaire général chef ya parti AI ya Palou maître Didier Mazenga Mukandu ya kitaki mokolo ya mardi 30 juin kuna na Bouma pour na kukutana na maman Anne Mbouba veuve ya patriarche Antoine Gizenga ensemble ba betaki masolo ya 3e congrès extraordinaire ya Palou Michael Bristo tozaki na compte info lingala. Ah oui, makambongo bandidi asalaki mobange na descente musclée awa na Bouma na commune Kimbonseke na résidence. Il y a le vénérable patriarche Antoine Gizenga Funji, yenani le secrétaire général et chef du parti AI. Il y a parti Lumumbi s'est unifié Paluna Mokuse, maître Didier Mazenga Mukanzu, ayamamaki kitoko ndenge kaka boko komona et pas ya veuve Antoine Gizenga maman Anne Mbouba ndenge bakoki ko embatata wana kuna te. Po bayebi ekuto ata mokete kasi tellement Didier Mazenga Mukanzu aza ko incarner kitoko pe na lulendo nyoso vision ya patriarche Antoine Gizenga Funji azwaki mobange na accueil ekuba bayambaki lokola mwana aye kotala maman visite o ezalaki pena mingi liboso kopesa ye officiellement en main propre invitation à 3e congrès extraordinaire ya parti Lumumbi s'est unifié oyo babengi congrès de la cohésion et de l'unité oyo ekosangisa ba militant nyonso ya Palou ya monde entier mobimba oyo ndenge tozolo bawe bazako yaya deja kitoko baza deja na mabele ya Bangkoko na Kinshasa ezalaki pe lisusu visite oyo pona kozwa mwa toli po mwana aye kotala mama zakaka mama. Le parti Lumumbi s'est unifié organise son 3e congrès extraordinaire demain mercredi 31 janvier 2024. Et il était important et nécessaire que ce jour je puisse me rendre ici, échanger avec maman Anne Mbouba Gizenga et obtenir d'abord ses conseils. Nous devrions honorer cette maman qui a beaucoup fait pour les partis. Et j'ai déposé l'invitation pour que maman désigne une personne qui va représenter au congrès demain. Bomoni, boyoki, pe bondimi, po binonde tembeleki, Didier Mazenga Mukanzu. Très fort plus que la force, le secrétaire général et chef du parti AI. Très déterminé, Yako Sengisa Palou, pe koteni 3e congrès extraordinaire oyo kitoko. Yo moto na tembo mone siko suki. Au comprendre que yo bana yo, légitimité za lisusu te, et gogo. Ko.
Peut-être bon masolo mususu boyebake ba condition à voyage ezaka vraiment mabe makasi surtout bato bani ko voyager na nzela ya mai bolanda élément oyo. Na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyage na yote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo ezande suka na bimangu balenye oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai po na nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuson oyo. Omoni esika kombo ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engaye oyo eza kosenga tolamusa ya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala komona de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki mpe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle komanda de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être ekobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza koliama sans plaignant neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenyeri ya modele oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modele bato oyo basakanaka na bavi ya batu lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu balenyere ya boye dakadaka etonda se bachevron na batole epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai. Quand on a le fait de société boye ba qui rapporta ya info lingala journal ya peuple na peuple ba kenda kibongo na commune ya Kimbantseke pa wapi mai ezoko nyokola population ya kwa oyo awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbantseke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te toza problème mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu toza nde na susa mai botiela biso mai penza mai makasi mai ya point kote mosusu bamela mai ya mabulu eza kitoko te de souci eza ke gouvernement pa fati ayokela biso mawa atela biso koto toza problème ya makambo ya mai de souci nde yango wana soki atili biso mai koto biso mpe tokosepela gouvernement na ye tokobetele mpe biso maboko atika te elembo ya kitoko na mokali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladi ya ndenge na ndenge
Compagnie africaine d'aviation CAA outi ko présenter ba vena ya sika pona année 2024 na ba client na nyonso. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi compagnie africaine d'aviation CAA ayena bon pikili kinyoso kopesa matondo accenti twasa kidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion ayeko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati ya RDC a offert kibino sécurité pe bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, ya ba avion luxueux na ye, bo sepela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino. Na bo elo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Tikala tobeta bongo masolo ya ba Léopard ya République démocratique du Congo pour na kotala ndenge ba aligner performance ya makasi na 4 matchs au Baouta Kobeta. This must be a big chance and it's there, Cedric Bakambu. Ba performance ya ba Léopard ya République démocratique du Congo ezali komata se komata depuis ebandeli ya CAN Côte d'Ivoire 2023 bosimba ke ba Léopard ya République démocratique du Congo ba livré déjà 4 matchs malgré ba remporter nano victoire na terrain te kasi ba performance ya ba Léopard ya République démocratique du Congo ezali ko kamwisa bato pambate bazalaki pointer lokola ba favorité depuis début ya compétition. Pona oyo etali première rencontre ya ba Léopard ya République démocratique du Congo oyo babetaki na ba Chipolopolo Boys ya Zambie match oyo esukaki na 1 but partout ba Léopard ya RDC ba dominaki ba Zambie na ndenge ya kosakana te pona kotalisa performance ya bakasi ya ba Léopard ya République démocratique du Congo. Yohan Wissa oyo azalaki bongo buteur na match oyo azalaki désigné lokola homme du match boye pona match ya mibale oyo ba Léopard ya République démocratique du Congo babetaki na ba Lion ya Atlas ya Maroc match oyo esukaki pe na 1 but partout ba Marocain bazalaki liboso pona kofungola monyama kasi ba Léopard ya République démocratique du Congo bayaki ko égaliser na joueur Silas Katompa yepe abimaki homme du match pona match oyo ba Léopard ya RDC babetaki contre ba Lion ya Atlas ya Maroc pa wapi na deuxième mi-temps ba Marocain ba monanaki soki mokete ba Congolais ba dominaki kutu ni tete raté ya penalty ya Cédric Bakambu ba Léopard ya RDC ba kokaki ko remporter match oyo Silas Katompa abimaki homme du match pour na match ya misatu ezalaki bongo contre équipe ya Taifa Star ya Tanzanie match esukaki na 0 but partout oyo e permetaki ba Léopard ya RDC ba empocher 3e point na bango pour na koleka mbala moko na étape ya 8e de finale kuna Gaël Kakutande abimaki homme du match et sengelaki kozela étape ya 8e de finale et pa wapi ba Léopard ya RDC bazalaki le sous pointé kaka lokola ba favorité liboso ba pharaon ya Égypte l'équipe la plus titrée ya Afrique boye mutu nyonso amonaki ba Léopard ya RDC ba koki kozala éliminé kasi match oyo ezalaki opesi mbwambwa boyi ba Léopard ya RDC basalaki 1 but partout na temps réglementaire na ba prolongation et lokomoko esalemi kite na ba tirobi ba Léopard ya République démocratique du Congo balongaki ba pharaon ya Égypte na 8-7 Lionel Mpasi oyo azali gardien de but ya ba Léopard ya République démocratique du Congo yende amarkaki penalty ya suka oyo epesaki qualification epai ya ba Léopard ya République démocratique du Congo pour na match oyo Lionel Mpasi Nzao yepe azalaki bongo désigné homme du match. Donc 4 rencontres pour na ba Léopard ya RDC, 4 joueurs mobimba ya ba Léopard bazali désigné ba homme du match. Donc ezali kotalisa ke performance ezali makasi pe ezali komata se komata pour na ba Léopard ya République démocratique du Congo. Bonne chance pour na quart de finale contre Basili ya Guinée.
bana na bino baza na santé ya kitoko pe ya qualité bo bake potopoto ezalaka kaka Protivap otope diaminga yebaki yo pe mukolo okoko mela yango episaka énergie vitamine pe makamwa ndenge na ndenge. Ah merci Yabouine bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap, c'est bon pour les enfants. Eh Bino, bote la baoni. Bote na bodo la Bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bebe pro. Tala. Ba yango. Chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bebe pro. Toza na communiqué nécrologique bolanda lecture nango. Famille Kunga, Rebecca Kunga, François Kunga, Moïse Kunga, Pierre Kunga, Julien Kunga, Pauline Kunga, Robert Kunga, Dédé Kunga, Michel Kunga, Shelly Kunga, Mami Ananjo Kunga, Lama Kunga, Elongona Papi et Mambolo Kunga, Pelibota, Yafé, inspecteur Paul Kunga do. Bazana mawe ya kwedisa na bandeko baninga pe baiba na bango nyonso liwa ya ndeko yaya peleki na bango na kombo ya Paul Kunga oyo azalaka capitaine na FRDC ye akufaki mokolo ya vendredi 26 janvier 2024 na sima ya bokono ya tango mokuse. En attendant programme ebima matanga ezali kosalema na avenue Ngeba numéro 43 commune ya Mongafula à Refulu. Référence hôpital Monkole. Ce qui a été communiqué et comme la batonyonso Baibaka capitaine Paul Kunga. Famille Limolo, César Limolo, alias Maître Star, Bazana Mawa, ya kwebisa na bandeko baninga pe baiben na bango nyonso, liwa ya mwana na bango Elena Limolo Samombaya, oyo akufaki mokolo ya jeudi 25 janvier 2024 na sima ya bokono ya tango mokuse. Matanga ezali kosalema na lopango ya libota oyo ezwami na avenue Yumbi numéro 1 na quartier Imo Congo ex-Veme na commune ya Kalamu. Boye bosimbake programme ya matanga epesami boye mokolo ya vendredi 2 février 2024 nde ekozala veille mortuaire. Boye mokolo ya samedi 3 février nde nzoto ya mowei ekolongwa na morgue ya hôpital Bondeko ya commune ya Limete pona bokundami. Tika ete communiqué oyo et comme la bato nyonso baebaka Elena Limolo Samumbaya. Merci pour vous accueillir bien vous savoir télévision na bino pour la colonne info lingala journal il y a peu pour la peu ceux qui vous s'appellent qui na journal merci Niger Ntingi Matomi Nazaki Nasima il y a caméra Rito Kindu Azaki bongo na rédaction il y a journal Oyolongo na héritier Mapine pour qui supervision il y a journal la peu pour la peuple Simba mais pas héritier Mapine Mingulungu Christian Kengebeni Fabrice Lundo Mibazaki na montage ngala bino to pese rendez-vous mais kolzali koya au revoir botika la scotché na ba chaîne partenaire il y a journal il y a peu pour Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kobesa matondo accenti twasa kidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité bonheur pe longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati ya RDC a offert kibino sécurité pe bien-être. Chaque fois vous allez komata à bord ya ba avion luxueux na ye bo sepela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino na boyelo kolambula sike bandi CAA akadi lisusu ko améliorer qualité ya ba service na ye
pona kosepelisa bino ndenge ya mesala kosala yango ntango nyonso. Toutefois, pona kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS.